hein on va bendenge na bundaki na ba chronique musicale ba news tout ba kokanga te lo Alvin Beyana Noëlla ba na niveau na ngati bon confiance na éviter na ce que ça aimé aibisa bango kete ole kinanga bondi mambo lo batondeli mais moi je crois que ba moninga za mukolo ba obaza na miso omona ba mona kinanga na ba traîner aimé makengo maman Noëlla ko comme agence na yo na Alvin Beya wende tambola ke bana fausse information. Bana poto, bana Afrique. Masolo ya sika. Bedi masolo ya sika, image ya Congo. Nanga moko mama mokambi boyebi. Bwaka ndobo. Oh vrai mianda, bwezaka ngai. Mais turo na image ya Congo. Nanga na mino basiti nyonso. Mais turo botala pe na mibiso. Botala na image ya Congo bongo bozije. Botala na biso, bopesa biso na chance. Et bongo bozije. Image ya Congo babi masolo tout au sala kala na mai. Masolo ya sika, pas ya sika, po kuna orange déjà. Masolo ya sika image ya Congo. Otala musika te. Bidi elengera pembeni no boy. To otala na image ya Congo, image ya mboka na yo. Tombola ngo. Balandia image ya Congo onde na esaki bino vérité to bomba kango te oye wonze tambola ke bana fausse information to ki ba information nyonso chaka Congo ale mbongo chaka Congo akimi famille babengali ye mambo ezebele mais to elanda ka chaka Congo to kuti matanga ba nyonso bazana senenga pe na vena senna ba ki image ya Congo to zaka wana pona loko tombola mboka na biso Congo mais chaka Congo azaja pembele nga en noir déjà maman Yvonne na souci moko kaka que la vie pour créer mais non personne dit au sein de son kitoko est-ce que faut balta la yo faut cosa makambo de toute façon que au Bolanda qui n'a internet soit disant que chaque qui soit qui mbonga e makengo Congo bengane na famille zali ku signer Alvin Beya na Noëlla ya Kazare masoki musuma musasa salaka que les hommes mingi c'est moni na kopesa des informations qui sinjora Lisha Chombo Saka de Kunta Mosaka parquet hein et mamangote parquet car ba internet il faut faire attention ngana ofunda ngo bakangi bakemba biso yeba na biso te bako seulement ko ça te ezali kuna bango bien préparé parce que Yvonne maman Yvonne même si c'est au moins pendant que na c'est to monsieur papa Chole Mbenzaza grand peintre za mikolo za na Canada a tout offrir biso siège na lingwala na ce combat je comprends Dieu merci que moni makamba nzambe ngabale ma frère Michonoko bit frère Michonoko atindaki disungi na epa ya ndeko ne artiste pour ya sala association CMCC alors la kepa ya papa Makengo abisinga papa Saka nazana Alexandre Mikanda que nazana fona docteur il a que inerbe tango ya benga ngazaki na sika moko totanga tout ça biso yebanite sika batu pamba téléphone zaki sika moko tokendaki ya na téléphone de kota raté ntango na nini na bimi banda na bimi na session na moni appel mbake frère Makengo bengi wenga juste pas saka batinga mbonga justement ko bitungisa te yo bongama na tongo nde mukulango tango to silisi nde na yeba papa Makengo aza bakene na kram makila ezangaki na moni prophète Konde azimbongo apesinga tika pa ya lekine Giselle ti chaque tongo tu na maji nde tongo yoka sango papa na biso akufi ta akufi na nini na campus tusaki lo biso to salaki ngabi na campus musika nazo accord na kitsango na ngalema kutu na lekine na famille tozo sama mora yo na famille batu ninga medio zombongo zo kubira binga non akasa sanjé to sape ba partenaire Goem on se fout que vous savez émission Goem nda kunda ba Mombaya ba
Dudunga Fura artiste bene da kunda bango artiste na bengiye abi presque pasaka Zalakan na Ereko Kauzwa Corbiar. Qu'est-ce qui s'est passé n'a pas Makengo? Les deux eu chance aux Makambe Belé na matanga madilu pour moi bimaka na matanga madilu. Sur la caméraman tant que filmer nini parce que Makambe Belé na matanga madilu ba ibakate. Matanga madilu tant que ibakite bitumbe bimaka na clinique universitaire madilu était abandonné na kokufa neti meneti ba bazwaka tina kati ya ba bien on est badira na morgue bazwaki ye misaka polémique makasi. Alors que j'avais fait na ba journaliste belé ba laki na Makengo alors ngabi non so na kesu na ba journaliste belé na clinique universitaire et Makengo ça na sécurité wa risquer sa image ba le kesu image ne bazaki saki madilu ba ko sa image ya Makengo azaka na dra ba la sama ba internet ko ba vina bango. Le vraiment naïe na bengi maman leke maman Gisèle leke ya Makengo na ba musicien naïe bango ba déjà taxi bis to mati bango nzela moko ti na campus to suko 18h hein suko parce que ba 18h30 ba 18h hein ba 18h to kiti to ina chapo la cause na matango za na lemba to tshela bondeko to bondeko place la kiti to kiti maman yemo programme aux apana ngai na famille programme pas Noëlla bien za programme pas na ye na numéro de téléphone na yo déjà na ko so ne bandaki bana tongo na ngabi bosaka na te mais lelo asan danger tam so nous bazo kanisa tout ça minene ba projet minene ba mbongo minene oyo ka mbongo on a même ba ganga na TV ona na mema on a présidence to ça $50,000 na 50 chef d'état $50,000 na ça projet mo des artistes na mema ba ganga na TV ona mema ngo na palais de la nation na ça projet mo so nene pas na to yamba to yamba ki ba veuve orphelin bon et puis pour ça prendre $10,000 donc ba mbe obeke mi kona ba memba konso ba ko seka batwana. Alors maintenant pona oyo ka kuya Alvin Beyana na Noëlla basali plateau na Kazarema na bureau ya Kazarema ba bengi Gisèle menzoka Gisèle nani comment nani Alvin Beyana numéro ngai noa numéro ngai parce que ce programme binga binga zo présenter ba artiste mais donc boso na boso ko yebisa yo banda na bengi faire partie pour na ko yebisa parce que ngai artiste en danger na mona musala il faut un exemple sur kai ko la musicien ba comme fa na pesa responsable ya entité wana corporation na information na ben fait partie ça fait partie nani papa Makengo akufi pas tout na poka wana to suis moi rentant to di morgue to sai moi réunion to lobik no di kambo to kento zonga Makengo mutu ako deuxième matanga oyo AMCC fait Patrice mutu to futo benga azalé membre AMCC non asa musicien côté ici ça AMCC a contribué combien banda bela kiti to komasiko pour le moment en tout cas tout ça na problème makasi nani Maman Yvonne mutu se akufi to la polémique to pesa lokuma ndeko na biso kotala mutu na boloko kotala mutu maladi c'est obligatoire te yango na profiter que les artistes ba kotana ba association pe ba za na mo ba kesi moko oyo neti moni kai salama kina papa Makengo tant de zoa konanga na nina Corbiar na kinvesero ke na likina ba TVT ke na zangi mbongo Corbiar mun mbala moko na partenaire ngana salaki mbala moko action. Alors pour moi c'est quoi kolakisa ke Alvin Beyana Noëlla ba mutema moko mabe buweli mbongo to loba to la clair Alvin azimbongo na part na Noëlla yo posi na part na yo yango na pesi to ke droit to beat omoni lelo mumbongo oyo ba emission internet ko sala eza musala mabe comme dit SOS eza ba émission oui ozo na don mutu me na ndema bete parce que mingi bazo bima ngana sombela faire Makengo kiti na sara boy mais comment t'as toloté ils ont pas bazana droit mon côté parce que les artistes ne sont pas organisés les gens qui deviennent babia mama babia ndenge na bundaki na ba chronique musicale ba news tout ba kokangate le Alvin Beyana Noëlla ba na niveau nangate ils ont pas dans saison ba Alvin Beyana Noëlla bon na niveau nangate longa so lingna tene to ba ngate sa satellite so na tene sa satellite ngona et ça la makamoko kondima ngote
parce que total non et makengo azala ki mutabolingo totika na pesi mo permission bo finga bo sane bolingali to zonga doit to bit dans likambo ya oyo ba bengeli pika ba commission responsable de la famille asa responsable de la famille te petit wana be pika pe akene na nenga bete Alvin Beyana Noëlla muto on ba yambi la compte quand ya famille anzimi kaza chef de famille non ake ba ta ba bengi Gisèle ba Gisèle qui baza programme loko bazaki déjà mauvais bani intention mabe loko la Alvin Beyana na Noëlla ikomi agence ya ba artiste so artiste beli ba mbongo ya kapana bango ba bela bato na ba télévision ke bango ba sa monene ko leka biso de toute façon famille za ngote parce que quand image wana nga soki lelo nga mutu pamba so na kipa batu pamba wana oyo ba yebi biso tibiso yeba na biso te mais ba komona 4 millions na kala mukolo moko mais biloko wana tona besoin souté tona besoin pour de ba pour makengo non on doit honorer un makengo en bref mbongo wana zo baka osoki mbongo mama combien papa et makengo apesa yo personnam soki batinde mbongo ba uza mbongo awa tuna ketika kuna to pas prophète Konde atindi leki ne gelor to guilin oza mbongo so batimba msuba mtema malamu ba utina mbongo ba tindi exemple ça ba $50 ya chaka Kongo muna papa imabenga papa chaka yazwa $50 no batindi yo musu nazo bela malaria babenga papa chaka oza wapi amgabi frère mais en tout cas nazo bela mais mbongo za pa ngawa $50 ne frère otabi papa chaka komitungisa te zo mbongo wana zo traitement yo so wa maladi ngana osala nga démarche munike zama mingi alors en bref yozali Yvonne ya onga na yebi oser na yo kende musano nzela nzambe yangoni ndenge kofalo bakanzete ambile bazokata ezokola kaka malgré bit ya artiste en danger bayebi yango tanu te ozomona dernièrement wala matanga de baba lo matanga de baba mumuna ba image wana tomba de baba soko ndenge za so kengili omundi vima de baba ndenge vitira mikwa na ye etoboka me bande kuna biso bakundaki ba ula matanga lelo bazola matanga parce que moni mbongo bazomona ke bazo bakomozo mbongo facile na ba partir ba emission na pe information déjà tona artiste moko papa Epineron abeta na mizo to wela na Sokstar asali 2 ans ay mama Noëlla oko comme agence na yo na Alvin Beya beaucoup l'agence ouais tambola ke bana fausse information bosunga ndeko parce que bokomi bato ya bato ya banque mondiale otendo mbongo bo sakana de toute façon que photo yebisana baza ba membre artiste en danger te nani batongo tamba koma Alvin Beya leki na ngai na kama kutumbala moke nzoka jeune asalaka abimisaka ni petit wana pika wana famille tomboki mabe parce que lelo batala ba commentaire basali on asalaka mama na beta katolote tona kasu lande kwa biso faut savoir émission na ye prophète Daniel azali gars ale moloto wa za empoisonné que vraiment maman patience mbenga to merci ni n'était pas cette femme là sous maman papa na biso prophète Daniel za kufi azo souffrir na poison ça passe mingi zo maman tout ça la mais na émission sous na faire Patrice que akufi ba soit disant kokosa ba batite lokuta frère makingo lek na wana azawana webisa yo vendre ya na ngote ke tout ça ba polémique pour la kotombola Alvin Beya kotombola Noëlla mais na pesi conseil na Alvin Beya na pesi conseil na Noëlla sunga na mati satellite na ngai na captaka tout oui nga na captaka tout na satellite na ngai na sana serveur moko très puissant o artiste moko azana ngote je comprendre que mais pour le Congo ya frère Makengo Kunda frère Makengo avec dignité ko mona en preuve to sana famille do musumo mona ki ba lobi na kiniba ya Alvin Beya to bengi petit wana pika wana aya akimi me petit pe alobi yemoko pika petit wana lobi vie batu wana Alvin Beya no wala ba mabe ngiyota mukete yemoko boluka busa so dezo boma obende ni tanga matanga mambuko ko zalaki donc grand joko abi masono beta grand joko ayebi masolo makambo matanga mambuko ko babaki chaka konga kotati non ya komi makambo ya frère même makengo te chaka konga ayebi mbongo frère même makengo akufe za po chaka konga ale mbongo traitement azo pesa mbongo te bazo tinda non frère Makengo a souffrir suena ngai apema
ozolanda Chaka Congo na ebite relation na yo pe na Chaka Congo depuis bobande mo ba démarche yango ozomona clair to yo poza corrompu telo te yeda vena biso benjo pe meni petit yo Chaka se mo lo rango tsala poste ndeza te ye azavie abanda ki ko travailler na grand frère de Parigo Amina Diaz azolanda biso grand azolanda biso batebe bazolanda biso na poto peut-être pe ba benga déjà Chaka Congo confiance ni ba opesa na maloba na yo na nengo zo témoigner pour na Chaka Congo. Bon, confiance na évité na ce que ça aimé aibisa bango kete ole kinanga bondi mambo lo batondeli mais moi je crois que ba moninga za mukolo ba obaza na miso omona ba mona kinanga ba traîner aimé makengo papa Chaka atazaki na moko ebele pesi na ko corrompre ngate parce que ngana ko trahir famille na ngate po ye to kabwana mais famille tikali famille donc ngaso na trahir famille ba répercussion na ngo ezapa nanga donc moi je crois que on azoyi bisa bango eza vérité même onyo bazolo bana komba papa Patrice grand frère nanga aimé makengo akufa na kombo ya mutu te na monoko na ye papa Patrice aza mosala nzambe auto respectaka donc akufi te ko frère Patrice akufa na kombo ya mutu te Chaka Congo ti grand frère nanga akufi bazaki na bonne relation même na papa Patrice ba na relation malamu donc bato apoto ba pesa onga la zolo ba confiance na grand frère nangai promesse akite tinenga kufi akeda na kimia todo le laye na passe na motema mais ba relation dans la ngobia yango nga na ye pa Chaka asunga biso na ba démarche. Merci beaucoup Amina Diaz de Parigo, merci na yo, merci na Grande Joko, merci na Alvaro na Paris DCLR tozo zela kaka, merci na bana potonio so bazo pesa confiance na image ya Congo Chaka Congo artiste en danger mbanga tina suka il paraît bana potomo ba ba beinga balobi asolane bandaka la tina rambo ka foje image à Congo. Voilà, en live. Oh, ça raconte un matin, on a l'accent d'ailleurs il l'a. Ça y est, mon kili, écoute, courage na musabu zusala me makako akufa kaka na mbuma wa landaka lo mbuzo na mbuma mbuzo na Chaka Congo ya mwindo makasi oyo Fabrigas ayembi ke mikolo yo bala mwindo mikolo yo ana sikiko la ngata la kutu sami mokili ba mwindo akisike vraiment na sapa tout va faire to comme la suka Chaka Congo yebisa biso ko rebima vendredi au bande émission yo que vous a édifié que au Yolanda qui a les coups monté bien signé Alvin Beyana Noela. Comme star. Ba comme ba star, ba ngba yebana, ba ngba yebana. De toute façon, faut me nga biso yebana, biso te Alvin, biso yebana, biso Noela, biso yebana, biso te bino batu yebana bino, ne surtout so bofingi, bo konto ko finga na bino autorisation. Numéro contact sans danger, bo za kanango. Ba lembisa bino te wana za plan satanique. Ndenge yemo amoli chaque vraiment merci puis de Lausanne mama donné l'accès que bazo de temps makambo wana mama do 009 00243 9 92 3043 en tout cas Doris la partenaire son à Londres vraiment te remercier mando ça ça que comment kasi tibiso to yebakite zaki babengi Chaka bango balobike Chaka aza mutalokuta aliaka mbongo mais babengi Maman Doris te pèse merci a pèse $500 et commis et puis notre rappelé frère Michel Noka a benga qui est biso toye bakite yenda ye biso a rotata $100 bakite et puis lobi to va na Chaka nanda ko place matangeza ndeko moka bengi Chaka cheme libre biso to yeba biso lokote wana ma contact na ina ndengene a benga cheme libre to kinde ndeko na lobi atendeli frère mais $50 atendeli Chaka $70 donc on sait que babilo nyonso ça veut dire que non tout travailler na transparence bande ko nyonso o basunga grand frère na ngatanga zaka na bomoy nzamba pambola bino ba ope bazo contribuer pour na to kunda e nzamba pambola bino bola na ba polémique wana te Chaka da vena biso tout travailler na e merci beaucoup de ceux qui s'y boye mes condoléances na famille mobimba ya frère Aimé Makengo azande kona biso tokoki kolemba ete atana mikeka o batu ba contribuer biso soto za ba congolais Chaka Congo merci ndontima ko répondre na micro na ngai parce que mon émission na yo eleki ya Alvin Beya eleki ba Noela wana Chaka Congo mtalobi oh image ya Congo ngate vous comprendre bango mutu ba tumboli ba ebiete il faut tout le battre maïcha park il faut tout le battre connecter le battre babia aibi parce que t'es la maman ngaiko na mutu pamba na yebani te rien
maintenant la satellite mona nango so na fungi satellite wana so na kosi esprit à Stone ou atatanga lita bembo baleki na ye merci na bana poto nyonso babi commande mikolo na image ya Congo oza posa émission sala commande na numéro wana bomona kaka te mama mokamito lukanani otomona kala ndenge grand jorabi landa chaka Congo ata batami na sambetu landa e donc babi na landa tina sambetu grand jorayo momoni chaka Congo yo merci na bandeko no c'est ça matanga to lela kana ba oba olela to kutana bongo vendredi na terrain ya GD iskap to lela frère na biso Aimé Makengo to kutana na libota nenga to lobaka biso oba olela to zawana to compatir kaka na mawa merci na yo Fisto Chimanga merci na Eugénie Moussamba accompagné biso merci na papa chaka Congo merci na ndeko na biso Riden leki ya frère Aimé Makengo to kutina ndaka chaka Congo vraiment matanga ndeka to vane na seto telemi nzambe likolo zo lokum parce que biso sukisi awa merci na minso bolandi biso numéro ya wana salaka commande émission to pesa. Bana poto, bana Afrique. Masolo ya sika. Bedi masolo ya sika, image ya Congo. Nanga moko mama mokambi boyebi. Bwaka ndobo. Oh vrai mianda, bozaka ngai. Mais turo na image ya Congo. Nanga na ba siti nyonso. Mais turo botala pina mbiso. Botala na image ya Congo bongo bozije. Botala na biso, bopesa biso na chance. Et bongo bozije. Image ya Congo babi masolo tout au sala kala na mai masolo ya sika pa ya sika po kuna orange déjà masolo ya sika image ya Congo otala musika te bidi elengera pembeni no boy to otala na image ya Congo image ya mboka na yo tombolango